Hello, 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 ya bino Mimi Selunga TV aye lisusu. Donc yanga bandeko bolanda nga na kanal nanga ya Mimi Selunga TV na pesi bino bambote. Boyamba bambote nesengo nyonso po euti epa ya bino. Donc ndeko na bino moko Mimi Selunga TV akabeli bino bambote bandeko na pesi bino mokolo kitoko nde na kokota na bandako na bino na mabota na bino vraiment. Donc yango na pesi bino bambote bo permettre nga parce que Mimi Selunga TV ndeko na bino na mwa ngolu na nzambe o nzamba zo sala tozo ya kopesa bino o nzamba zo pesa biso pe tozo pesa bino pona ko edifier pona kolongola batu na mabeba mbilinga kandenge Mimi Selunga TV alobaka batu tolongwa na mbilinga po Yesu alingi mbilinga te. Donc tozala bien yango na pesi ba oyanga bolanda nga bambote babone na nga nyonso bambote na bino esika bozali nzamba lola mona bino ndeko o nano sabone te sabone na kanal na bino ya Mimi Selunga TV kande na baka mwana batu ya nzambe wana tano bango nazo ningisa mote sala nga ba c'est bon makasi. Donc bo sabone massivement ekosala nga ba wow ekosala nga kitoko makasi. Petang bozota la video ya Mimi Selunga TV kaka nenga lubaka musapi oyo esalaka c'est bon musapi oyo esalaka na encourager nga musapi oyo yango nde donc eza bien oya boye bana nzambe batsaka ngo yo muto tsaka boye yeba koza mwana ya diabolo. Donc tango zo tango yo mo deja yeba ke identité nanga diabolos. Donc ya boende ya nzambe. Donc ba les amis bo s'abonner, bo commenter, bo like vidéo soki pe motema mabete ko partager parce que eza tozo finga te tozaka kopesa implis esika ezangaki tobakisi mwa mungu mwa suka lesali ba wow esali ba kitoko makasi kaka nde bozomona lelo ya bino Mimi Selunga TV. Donc na lobi sans beauté po Mimi Selunga TV azaka mwasi moko azanga complexe. Donc complexe pa nanga se do ezala kutute moko Yesu ande kosala ngo bien nzambe. Donc alongola kanga na zala kati. Donc complexe ezelo mabe yaka ndengo zali ekosala pe babone na biso kitokos ezate nyonso ka kopakola ndeti omemi ngambu ndeti oza na problème ndeti oza na problème. Donc soki ba moni obwende bakoya kokanga yo or que oza na yo libre. Donc lelo na libino pena kaka bwendenge babotanga ata eloko tata tile o ezate. Donc na ye libino vraiment naturel ndenge nzamba salanga apa babiloko matoi. Donc chapeau kaka ndenge ezalaka suki vraiment ba suki ya pembe kwa talaka grâce ya nzambe basuki ya pembe nde bele balobi suki ya pembe zala na suki ya pembe zala na sagesse. Donc basuki ya pembe msisi ezanonka ya bongo me oya Mimi Selunga TV nga mona confirma ngo eza penza ya sagesse parce que sagesse nde fandi awa babo ya basambwa ya nzambe eza ya nzambe. Donc bandeko na sans plus tarder kaka nde nazebisa bino na ye na maquillage te na ye vraiment kaka ndenge na yeli en tout cas po ezosala pasi ezopesa pasi mokili na biso makambo tozomona ezolongola ta na posa kotata make-up yango na posa kotata mwa label ya pamba ezopesa pasi parce que eza na bato bazomona pasi ya pasi na mokili. Donc soki nzambe te eza pasi bandeko nanga lelo temi na bino na yeli bino temi nanga na yeli bino en tout cas mokili ezotambola mabe mokili ekomi na suka nzamba ya kosunga mokili na ye eza likambo moko esalinga pasi banda semaine passée na talaki video moko nga na kanisa ekute eza video tellement tomona mingi na Est à Congo bazo boma basoda ko boma ba mama ko violer. En tout cas nga na kanisa kinde ezalaki vraiment na Congo nga binzambe pona nini bweme na tuna kina bande komsu ba informa ki nga ba efisa ki nga no eza na Congo te esalami na Mozambique.
donc na Mozambique vraiment mboko balobaka portugais lokola na Angola. En tout cas esali pasi tozalaka te tomoni ritimi samu tomoni boye eloko mobe toye kolobela mais ntango bazoboma bandeko na biso ntango ezosala pasi tokwa koloba te ezopesa mawa. En tout cas video wana nayebi ke esirkulaki na internet esirkulaki na ba réseaux sociaux nyonso tomonaki yango moyena sango awa na YouTube nanga eza te parce que YouTube papa YouTube soki mama pe YouTube toyebi te so azaka mwasi bien mobali alingi babiloko abongo te ya ba violence ya banini alingi yango te donc ise ba blokanga video pona na tsaka video moko boya mama moko batumbaka mwana ye e bana ne batumbaka ye donc ba blokanga video na ngai yango wana nalingi komema video wana te. En tout cas eza pasi pe mawa video wana eza ya somo bandeko na kobetela bino ka ndenge lisolo yango ezali me nayebi ke botalaki yango na bandako na bino na ba réseaux sociaux na bino bozwaki yango. En tout cas ezali mama moko autaki jeune mama moko autaki na kati ya zamba auti na zamba ebele ya basoda bazolanda ye basoda bazolanda ye mama wana donc azotambola malembe azalaki kaka ni azalaki na eloko moko te na nzoto azalaki vraiment alata eloko te kaka ndenge nzambe papa akela biso na mokili kaka ndenge toyaki yango tomona mama Eve aliaka mbuma po alatisa nzoto po ezalaka soni ndenge tolataka bilamba bo vraiment en tout cas grâce ya mama Eve po soki peza ki yote na ebite so tengata ndobima ndenge nini po engeke kozala catastrophe. Donc bandeko na wana yango nazoloba ke epesi pasi mama batiki kaka lolenge nzambe atindela na mokili elamba te eloko te babimisi na kati ya zamba toyebite nini bakende kosala mbaute kosala deja mama wana toyebite bino moko bobenda filme kaka mwasi azani esika ya bamibali ebele bazali nini koyi kosalama epesi pasi pe mawa bandeko. En tout cas mama nazobima na zamba na ebele ya basoda babandi kotinda ye kende azoko kende ba yesa ye kima abandi kosala lokola kima le munduki ya liboso soda liboso abeti masasi pan mama akwejeli mama kwei na se wana ngana kainse kutu bakotika bakende. En tout cas modèle basalelaki mama wana epona ngai na ekomona ke bazwaki ye lokola donc expérience ko basalaki expérience moko ya ndenge ke na ebite soki na baboma te basoda wana na ebite so bauti kozwa kisoda ngo kalate na ebite so bazwi ba grade yango ba poste yango kalate na ebite basalaki mama wana lokola nini balobaka expérience quoi. Donc ba expérimenter vraiment mayele na bango ya kimunduki na bango na nzota mama wana. En tout cas esalinga passe esalaki nga passe. En tout cas na lela ki bandeko na lobi nzamba lola pona nini mukilezo kende boye ba beti mama na munduki ya liboso esila kite ba bandi bango nyoso kolandesa tata ba beti 36 balles ndenge na Facebook bakomaki babetaki mama wana 36 balles mutu se akufi mwasi moko azala na ye na makasi te akobunda na bino azalaki maboko pamba kaka boye eloko moko te akoki ko se défendre te parce que azalaki pe na makasi ko se défendre te mais babomi mama wana lokola nyama kuta lekata malamu nyama alekata malamu bandeko babeti mama masasi ebele babeti mama pena ba masasi ebele. Donc epesi pasi na mawa mama kufi bango bazobeta kaka papa oh yesu eza pasi bandeko. En tout cas video wana na baki na kolekisa ngo boite toza wana pona kotelemela makambo mabe esika yozolia mwa loso mwa nguba mwa nini mwa miliki obwaki pe yebake bato bazomona pasi na mokili oyo bato bazomona pasi na mokili okoyi kozwa ta ide te eza pasi na mawa. Pauvre mama wana na ebita salaki nini atakuta salaki likambo bino toyebi ke na bamboka oyo tozali toyeba loi
donc soki likambo okokimela ta na polisi okimi bango nde bakoprotege yo, bango bakoprotege yo, bakosambisa o bakokota bakoyeba ke eza nini likambo nini. Soki ozalaki na foti okosamba bakoyeba ke obe batia na prison be nini, me polisi obe soda aza esika peuple akoki koke kokimela. Me ba oya biso na bamboka ki polisi na bango eza ko maltraiter peuple na biso, ezali kosala peuple na biso pasi, donc esika kutu peuple akimela eza te, esika mutu akimela akende kozwa kimia eza te bandeko. Ezopesa pasi. Ezopesa pasi, ezopesa pasi bandeko nanga, ezopesa vraiment pasi. Mama ya bongo atiki ta mususu bana na ye po soko tali nzoto ezolakisa nzoto ya jeune fille te, aza moseka te, aza mama moko oyo kesi abota pe ta mususu bazwaki etoyebi te soki wapi, bana bazolela, mobali azolela, mai baza na makasi ya koloba te, biso na bafrike soda donc ozoboma na yo ndenge okoki koboma yo nto bango mto bakoki koprotege peuple, bango moko bazosala basi bamakambo mabe koviole koboma. En tout cas ezopesa pasi na bamboka na biso bandeko. Se tomoni eloko bongo tofandaka kimia te, tozwaka kaka ba news kaka te ke boye ntel asali bolobeli pokota ba vie, non, foto meka kolobela ba makamba boye peut-être pe moi ba vidéo na biso ke kokomaka pe epai ya ba mikondi yango soit disant, donc batalaka nanu pe na baka oyo ezopesa pasi. Yango wana ezaki lisolo nanga lelo naki kolobela bandeko. Donc soki bomonaki video wana to bomonaki yango te naza na kanda, vraiment kanda esanto elati nzoto, donc yango nalobaki lelo likambo maquillage eza te pona hommage vraiment ya mama wana babomi wana, epesi tellement pasi pe mawa, epesi nga pasi na motema na bina kotika boye te na kosala video. Sikoyo nalingi kolobela likambo ya biso bato. Tozomona ke être humain aza vraiment sous être humain te, na ete soyo bakoki kobenga biso babenga biso tobengama na kombo nini, parce que toza sous ba être humain te, eza mawa pe pasi. Tozo kobanga ba corona, tozo banga ba maladi ya mabe o maladi o virus, mais tozo bosana ke biso bato toza ba virus moko kutu, donc très dangereux na mokili. Soki na ifsi bino bandeko biso bato na olongo na omilongola te, biso nyonso toza bato tozo vivre na mokili. Nzambe pena akoma ko regretter asalaki mutu pona nini. Nzambe fo ezala koma ko regretter pe eza na Bible se na tanga ngo na verset moko pona bosani chapitre ngo na bosani livre ngo, Nzambe akoma na mawa, Nzambe aza na mawa pona nini, a regretter voir même asala mutu pona nini. Asala mutu Nzambe azana akoma na mawa, epesa Nzambe pasi na mawa pona nini asala mutu. Nzambe posa na ezalaki asala mutu yango abengi biso to sala, asali biso na image na ye. Mais image o biso lelo bato tozo mema na mokili eza image na Nzambe te, eza image ya donc ya diable. Yango Nzambe akoma ko regretter sala ka Nzambe pasi mutu akoyi kokoma boye pona nini, mutu oyo asali na image na ye, mutu akoyi koza motema mabe boye pona nini, mutu babengi ki osalami na image na Nzambe mais oza motema mabe, mutu aza susu na mawa mutu te, mutu akoboma muninga mutu lokola ndenge kutu na poto to omona banyama. Mundela koka koboma nyama te lokola biso na bafriki nde baboma banyama. Omona na Afriki pena ozwi soso yo mona kati ndako kati ye kingo. Somo kute zate obi olingi kingo ya soso po azane nyama. Meso total na bamboka oyo ta musu nyama kutu bazopesa bango batonga. Tonga pan po neutraliser ye po kokata bakingo wana eza somo tro. Mais biso moko batu makambo tozo sala, surtout ba africain makambo tozo sala eza mawa pe pasi, ezopesa Nzambe pasi pe mawa vraiment. Yango nanga na eli biso tant tozo loba tozo pesa conseil, tozo mi pesa pe biso moko parce que biso nso toza na kati wana fidèle azate na mokili oyo eza mawa pe pasi. Bandeko to bongisa tozonga nanu na première amour bandeko to bongisa
tomeka kobongisa nano makambo mosusu. Yo mutu ozoboma muninga, yo mutu ozosala muninga mabe, ozosala muninga makambo pasi, komema basanga muninga pasi parla za boye kosali réputation ya mutu, koboma voire même kombo ya mutu ndeti kaka ozwa ngo dejo kene kokunda bamone lisusu te. Tozoluka virus coronavirus eza virus moko mabe, eza virus moko ozobo ngai pona ngai biso bata mokili toza ba virus etikali na mokili oyo. Virus vraiment oyo etikali na mokili oyo ke oyo eza très dangereux eza mutu. Mutu aza virus moko très dangereux bandeko bondimelanga mutu aza virus ya makasi. Parce que kaka na kati ya biso batu mabe etondi biso kindoki mutema mabe kobomana mawa kutu sesila tika no kutu nyama me oboma mutu. Bandeko tozokende wapi? Tozokende wapi bandeko? Tozokende wapi? Tozokende wapi? Tokomi wapi mokili? Tozokende wapi? Tokomi wapi? Virus totika kobanga ba corona, totika kosala ba hypocrisie wana kobanga maladi ba sida ba corona, totika kobanga ngo po biso toza plus que corona, toza plus que ba sida, toza plus ba virus noso wa mabeto eba na mokilo mutu. Ozobanga virus pona nini? Ozobanga corona pona nini? Ozobanga ngo pona nini? Yo moko nanu ozana nu mama doko leki corona na musika. Mama na coronavirus eza biso bato. Tolingani te. Omona muninga zoko evolue osepeli te. Oluka kako boma kaka etwale ya muninga. Ozoluka kako silisa kaka muninga carrière o nzamba teye. Bandeko. Biso bato. Ozoluka kaka osilisa kaka mutu meme azaki ya kotonda nzamba tondise lokola ballon. Yo linga ko silisa mu pepe. Efanda kimia. Omona su muninga wana te. Oza plus que coronavirus. Po corona kuteza kutu batu mususu babiki nango. Misusu babiki nango. Mingi bakufi mingi pe babiki. Me mutu azobikisa mutu te. Mutu soka kanyo na mabe azoluka kaka silisa yo lokola ballon pena siliso mu pepe. Donc c'est que coronavirus eleki malamu eza virus moko kutu eleki nango bien koleka virus ya biso batu. Biso batu toza mabe. Toza mabe nzamba komi ko regrete pona nini asalaki mutu. Nzamba regreta deja pona nini asalaki mutu. Pe abengi biso image na ye. Est-ce que nzambe image oyo ozo mema kati na yo image ya nzambe. Nzamba bomaka mutu. Nzamba tongaka mutu. Nzamba yinaka mutu. Nzamba kabolaka mutu na batu. Nzamba ataka poison na biloka mutu. Nzamba tela mutu poison. Biso batu basali biso na image ya nzambe. Toza ba poison. Tozo boma baninga. Tozo lapide baninga. 36 bali na nzota mutu. Meobenga mi mutu. Oza mutu te. Oza na image ya mutu te. Oza na image ya nzambe te. Oza na image ya nyama. Toza na ba image ya nzambe te. Po foto sangisa. Po soko lobi ke bo. Batu musu bakomi ke. Aya yozo kancha yoza na lola. Mais soki tolobi peke bo. Parce que mutao fo milongolo yebi oyo zali. Mais pona ka esala bien. Esala sentiment. Bon. Totie kaka bo. Parce que toza na mokili. Biso toza ka abatu. Santo azate. Tosali kake. Biso nyoso totie ka wana. Parce que santo azate. Même ingamo mimi selunga na olo benamino na amo santo te. Nazaka mwana nzambe na amo santo te. Naza mutu. Mais na makamu susu naza limite ya kosala ngo. Ba mabe mususu etake osambela nzamba solo. Oza na limite ya kosala muninga mabe. Ozotala ke nzamba lobi asali biso na image na ye.
obangi pe olobi non nakosala eloko te nazotambola na image ya nzambe fo nalakisa image ya nzambe epai ya bato meme na osala na olakisa ngo na 100% te mpo na okoka pe te naza mpe kaka mutu me otali yo moko olobi non nasala mwa effort name kosala mwa effort esika bato baofinga nga na finga te esika bato baosala so nini baoboma nga na boma te mpo ozoyeba ke ozotambola na image ya nzambe ozaka na image ya nzambe tosala mwa effort mpo yo moko moto okoka kochange vi na yo yo moko soko olingi vi na yo echange ndeko okochange vi na yo me soko olingi mpe vi na yo echange te ozalaka na mabe ozalaka na mabe wana okangama nango okochange mpe te changement eutaka na biso moko changement eutaka na biso moko tosala ba erreur ebele na vie osala erreur ebele otali pena bobi non fo na changer vie nanga fo na tambola boye po nzambe aponanga nzambe nazoyoka maloba na nzambe fo na changer nazotanga bible fo na changer okomi koluka o changer ka o changer te za nzambe biso toza na mokilo fo to changer toza nanu na temps o nzambe azopesa biso fo to changer balolenge na biso bandenge na biso fo to changer tika koyina mutu pamba pamba tika koyinisisa muninga soki oyina ngai oyina muninga pona ozwana problème na mutu tika pe muninga wana ye moka mona nani Mimi Selunga zali tika approche ngai ozoke koloba na baninga ke aza mabe kolinga ete ko approche na ete kabwana na ye Mimi Selunga za mutu mabe pona nini yo zokende kokotisa mutu eloko tika mutu ye moko ameka mungwa epa ya Mimi Selunga TV nga moko na meka mama HM mungwa nga moko na meka mama Elize mungwa na meka papa Manesi soka koka mungwa oba koka mungwa te na meka papa Sami de Bundes mobile ya Mimi Selunga TV na meka ye soka koka mungwa na meka mama Serge Anakle mungwa natala soka koka na meka mama Miriam mungwa natala soka koka me yoko ako pekisa nga te ke mama Tasi de Bundes aza mabe yoko ako pekisa nga te ke Guilhermine mwasi ya papa Beltogo na kati ya miniki aza mabe no bandeko yoko ako pekisa nga bongo te tikanga na meka mama Tina de Bundes na kati ya Berlin tikanga na meka la reine Zinga soka za mabe mwasi makasi nga moko na meka soka za mabe yo kwa kopekisa nga te ke la reine Zinga za mabe kwa kopekisa nga te ke mabungu nzuza za mabe nga moko fona meka ngai moko fona meka na yeba na meka koya kopekisa nga te ke Lorraine aza mutu mabe nga moko fona meka na comprendre soka za mabe na tiki yo koya kopekisa te wana eza kindoki tango yoza na problème na mutu oza na problème na muninga okomi kotia pe moto bayina muninga sanke baninga bayeba cause oyo yo na ye boboyanela ndeko eza mabe totika kozala ba virus totika komema virus epa ya baninga bandeko totika komema virus ozokokende kotia virus tika muninga ye moka mona soki Mimi Selunga aza aleki coronavirus ye moka koyeba ako comprendre ke non aza faux yo te muto kopekisa pona nini toza ba virus pona nini tozokende kotia ba virus na ba mitie ya baninga eza na mabe mususu mutu ye moko sa mona yo za mabe bobeti lisolo ke no azaka pena mabe aza mabe wana eza normal ba mabe ya bato mususu se bima emonana ke no aza mabe bosolo liango me oyo ke mutu yo ozokosa mabe moko pa muninga oza consciente ke ozokosa mabe ozokosela muninga likambo ozokende kotia virus po baninga bayina muninga wana eza mabe totika biloko wana bandeko totika biloko wana tika bameka muninga soka koka mungwa to sukali obia leka u azangi yango tika ndenge na loba toujours tika mutameka soka koka mungwa obia leka mungwa obia azanga mungwa yo kolinga kolokolo na muninga teke
kutu boye po kaka yo yina muninga wana olingi muninga wana pa eza kindoki. Eza kindoki munene, eza virus. Ya wana zo ba biso ba tutoza ba virus. Totika ko banga, tozo sala hypocrisie ya ko banga coronavirus. Bandeko. Pona ni to sala hypocrisie wana ya ko banga coronavirus etake biso mo toza ba virus ya minene ya somo. Virus ya mutu. Na ye monzamba oye bata osisa ngondeni. Virus eza kati ya mutu eza très dangereux. Ozolia na mutu. Mutu wana sa yina yo kala. Azo kabelo pe emsu biloko. Virus. Azo kabelo ba virus. Okoti na ndako. Mesa yina yo na mutema. Ayina yo na mutema. Azo ya kosekisa yo ka toujours ndena yaka kolobaka. Eloba mama teka koseka eza bolingo te. Mawe eza ngambo. Mawe eza ngambo bandeko. Mutu msusu oyokele mawa nzoko kotisi coronavirus na ndako. Mutu msusu omoni babwaka ye balingaka ete yo lobi tika tokangana na nzoko kangani na virus. Aokotelo pe bactère na ndako. Aokotelo microbe na ndako. Aokotelo ba problème na ndako bandeko. Biso batu tozleki ba virus. Totika kokosa. Totika kokosa ke corona ezoboma. Orke yo moko bomaka. Yo moko ozoboma. Ozoboma. Esi kozali ozoboma ndeko. Esi kozali ozoboma. Koleka virus ya corona. Ozoboma baninga. Ozobebisa. Ozokabola. Ozokosela baninga makambo. Ozokosela baninga makambo. Ozotia ba virus ya minene. Esi okosela batu ba makambo batu ba yebate. Esi olatisa baninga bakombo kuto baninga ba yebi angote. Batu musu bakoma komema bakombo anake azaka boy. Ok. Coronavirus ya mutu. Se akosa ba makampo na mutu. Yopo yebite ozo seka na ye. Ozo lia na ye. Nzoko ozo lia na coronavirus. Plus que coronavirus kutu. Bandeko. Toke wapi. Tozo kende wapi bandeko. Nzamba lingi boite. Linga muninga na motema moko. To lingana na motema moko bandeko. To lingana. Kandenga mimisenga na lobaka. Ba hypocrite. Baza ba grand coronavirus. Hypocrisie za mama suka kuteleki coronavirus na. Donc, sepela na mutoyo. Asepe neloko asalite osalate alobeli yo bosilani so elobi boseka boseki me keba na ba hypocrite ba coronavirus bazebele na mokili oyo alingi yote azokaka na pe ko benga yo azokaka na pe ko sala ba makambo ko loba ke obo me ye moko na mutema ebike na lingaka ekutute na lingaka na ngaete na linga kamuto te me pona kosa batu tikaka na sala ba effort moko ba eza mabe bandeko tozo vivre na monde abwe pona nini tozo vivre na hypocrisie pona nini bandeko yango nazoloba toza plus que coronavirus toza plus que virus oyo pena totika nango na mokili oyo ezaka nzambe fasa ela biso makasi so nzambe te mobulo mutu aza virus ya makasi. Bandeko mutaza virus ya makasi virus pendo totika nango oh Yesu saela biso ngolu papa virus koleka mutu ezate na monite moye ebeta boye moye mokome bayaya ba mama bandeko tokeba totika koza ba virus nzamba alikola zomona Nzamba yebi biso. Nzamba yebi biso malamu. Nzamba yebi amona kanyonso. Okokosa nga okokosa nzambe te. Nga na kokosa yo na kokosa nzambe te okosa na okosa nzambe wapi.
na okosa nzambe wapi bandeko, na kokosela nzambe wapi? Nzambe bakosaka ete. En plus basoda ngo babomi mama wana, bazoko se filme. Ah nzamba lola, papa. Bazoko se filme, bazo seka. Bazo seka. Nebi teta nsutu banyama na zamba bazaka lia devore muninga. Peut-être pe bakenda bakekanisaka. Ah, nasali boye po anemelo kwa nazai na nzala. Eza peka ke nyama fwaliaka muninga nyama. Ah, yango na leme fweza ba regretaka. Me biso bato moni bato babomi. Babomi mama ko babomi balalisi mutu. Balalisi. Babandi ko filme. Bazo seka. Esali bango plaisir. Virisi ya mutu. Mutu a regrete te. Batu ba regreta su mabe na bango te. Mabe koma na ngo normal. Mutu azo salo mabe. Azo ya su kwa proche yo. Po asalo lisusu mabe ya makasi. Aomo na ngo normal. Nzambe fwa peso mayele. Nzambe fwa pesa libota mayele. Nzambe fwa pesa banane mayele. Tokoye ko vivre na ba virisi ndenge nini? Toko vivre na virisi ndenge nini? Nzambe fwa pesa biso mayele. Yango na lobaka tango nyoso bandeko. Tosengaka Saint-Esprit. Tosengaka mayela Saint-Esprit. Ekambaka biso. E revelaka biso ba chose cachée. Nzambe oyo. A revelaka biso makambo ebombami. A revelaka biso nani aza nani. Kaka nzambe mtakoye kosunga biso. Biso moto okokate. Mutaza plus que virus. Mutaza plus que corona. Mutaza plus que virus ya HIV sida. Mutaza plus que nyonso wana. Metozo sala ba hypocrisie. Ya koloba virisi. Na okende sikana te ba masque to olata masque fo ezala pamba. Tola tango pamba eza hypocrisie biso mo toza ba virus kati na biso toza na ba virus ya minene. Mutazo linga silisa muninga mupepo nzamba pesi. Mutazo linga ka limwisa yo kaka na mukila mono lisusu te. Aba olimwa. Me yete mtaza kola vina yo. Yete mtasimba ka vina yo. Yete mtapesa ko pema. Me mutema kaka limwisa yo kaka olimwa. Bandeko. Mutu. Coronavirus. Totika kobanga virus. Tobanga nde nzambe. Tobanga nzambe. Tomibanga pe biso moko. Po toza ba virus. Plus que corona. Plus que corona wane eza bandeko na webisa bino mutaza virus oyo etotika ina ona mokilo oyo. Eza mutu. To moni histoire ya pasteur mususa oti ko boma mwasi na ye. Tokoya na masola ba pasteur. Na ana ndeko ngoka benga inga pesa inga lisola pasteur. Toya. To moni pasteur oti ko boma. Mama Rose Matewa betela kibiso lisola onenge zali na papa Dide bambote na bino. Couple Matewa, couple Tokos. Tomoni yango biso na ba réseaux sociaux pasteur abomi mwasi na ye. Quel virus ezale kata pasteur wana? Quel virus a beti mwasi ne pena 7 balles. A la tourner susu ebembe, a tourner ne bembe, azongi ndako ake fanda, azozela baya kokanga ye. Yesu ye. Nzamba lola. Nzamba lola. Oza wapi nzamba lola? Oza wapi nzamba lola yokela biso mawa. Ya kolongola biso ba coronavirus. Ya kolongola biso ba virus eza plus que corona. Mutema mutetondi na mabe. Mutema mutetondi na magorodo. Ba misiele kete ba mpese. Ba dragon. Ba lion. Ba nyoka. Nyoso ane kutami na kati ya mutema mutu. Menazo ebiso eloko yo mwana nzambe. Zala kaka ndengo zali. Kozala virus te.
toyebi ke mokili ezokomisa bato mosusu mitema mabe ezali na moto mosusu azali motema malamu excès ya baproblème azokutana nango excès ya badeception oyo motu bato bakokutana nango epai ya bato epai ya bavirus moto alobi nga mpe nakomi plus ke corona me ndeko na oteyo na pokwa lelo kokoma plus ke corona te soki obotamaki na o corona te obotamaki virus te kodonke biloko ya mabe te ndeko garde silence na yo zala kaka oyo ozali senga nzambe mayele moi boni koyo bongo nanga senga nzambe mayele nzamba sunga yo nzamba sunga biso tosenga nzambe mayele sunga biso bandeko nzamba sunga biso tolongola bavirus oyo etondi na mitema tango eza nanu bandeko tango eza nanu tobongola mitema tango eza nanu tokoki kobongola mitema totika mabe totika koyina baninga pamba après tozokosake baninga nde bayina biso non nzamba ayebi biso nzamba talaka motema ya solo nzamba talaka motema ya solo nzamba talaka motema ya solo nzamba talaka motema nzamba tala mulai tatala mukuse te atala eloko te nzamba talaka motema bandeko nzamba tala motema moyo ozopesanga kanda nzamba tala motema bandeko nzamba tala ka motema en tout cas bandeko bolimbisa na video ya lelo moyo ezolandanga partout na ndaku esika nyonso oyo eza vraiment plateau Mimi Selunga TV asalela video mais lelo moyo esozanga bambilinga donc nazo ningana lokola mpese moyo yo bongo nanga bon bandeko botala image te boyoka nde maloba o ndeko na bino Mimi Selunga TV a omemela bino mingi nde koyoka ke kotala po tozaka mingi falo yoka message o muta oloba yo ozotala ekoti otala eloko alitoi otala alati nini asa publicité Coca-Cola non ndeko toyoka nde mingi oyo euta parce que ba message mingi euta epa nzambe totala ba biloko alibanda te tala nde loko muta obimisa pozwa implice kotala te ke o asalaki boyo kutu suki ayaki nango mabe o bueno toza mingi awa pona message mingi message ke extérieur mingi fo yoka maloko euta na kati ke kotala balibanda alataki nini atie bote te pona nini abimi kutu mabe video mabe non yo yoka o ndende ko Mimi Selunga TV amemeli yo ekoki pe koedifie yo ekoki pe kosalo ba bien makasi ekoki kosunga yo pe na situation moko kande tozali koloba bandeko totika kozala ba virus totika kozala ba virus tomi yebi banani toza tomi yebi libande eza kati te bandeko libande eza kati te eza na mutu mosusu azoloba no makambo kitoko me kati aza ya kopola eza na mutu mosusu azolakisa bolingo lokwa kutu donc ya Yesu kutu akufele biso na ekulisa eza mokie me nyonso wana virus na virus bandeko tolinga nzambe atalaka motema nzambe ayebi biso malamu ayebi misala na biso malamu balobi bakosela yo likambo me bakuto nango te me mawa balobeli yo likambo wana bakuti yo pe nango wana nde eza pasi pe mawa meme na miso ya nzambe ekozala pasi me soki
balobeli yo likambo tu o poto wana monde anko nyonso te balobelaka mutu yango eza ekutami kati na ye wana esengo na mwana nzambe balobeli yo bamakambo bakoseli yo bamakambo bakuti yo nango te mpe nzambe ayebi yo na makambo wana te wana nde eza esengo eza biblike me mawa na mutu o balobeli yo mpe bamakambo wana baye kokuto mpe nango misala yango ezali kati na yo makambo yango mabe bato balobelako eza kati na yo kopanza koboma koyina eza kati na yo virus ya munene eza kati na yo wana nde vraiment ekozala mawa mpe pasi ndeko wana tobongolaka mitema tochange balolenge na biso nzambe alola koyeba na kosunga biso nzambe alola koyeba na kolimbisa mpe bamabe na biso elomo eza retard eza te mpe bible mingi baloba yango yesu ayaki mpo na bato mabe tomonaki yango na ekulusu yesu asekwaki me asekwaki soki alaki ke yesu ayaki mpo na bato mabe mpe nde tolobelaka ngo alingaki asekwa mpe nzela moko na miyibi ana mibale me tomonaki ke yesu asekwaki kana moyibi moko mpo alakaki ye mpo na nini alakaki ye paske moko azolobela yesu mabe soki aza mwana nzambe kasi asala boye asongisa boye aye mpo na nini me mosusu wana alobi tika ye yango tozomona ke don wana kuna wa abande ko chrétien yesu fale yesu loko ayaki mpo na bato nyonso mabe fala asekwa mpe na bango mibale me yesu asekwa eka na moko oyo azalaki na motema malamu ayokelaki yesu mawa abike tika ye biso toza bamiyibi tosali mabe ye kuta asali na eloko te me yesu soki ayaki mpe mpo na bato mabe mpo na bato mabe nde bato balobaka wana ezalaka bato balingaka kose soulage na mabe oyo moto azosala moto alobi na se soulage yesu ayaki mpo na bato mabe nzambe ayaki mpo na biso bato mabe ndeko nzambe ayaki mpo na biso bato mabe me bongola motema soki nzambe ayaki mpo na biso bato mabe bien si nzambe atikaka ntango mpo na moto abongwana nzambe atikaka ta moto abongwana ta nzambe azopesa biso eza mpo tobongwana tobongola mitema tolongola mabe bandeko eza mpo tobongola mitema tolongola mabe me soki okangami kaka na mabe moto atingami kaka na mabe moto oyo aza kaka na mabe nzambe akoyokela yo mawa te mpo soki moyibi wana mpe mosusu alobaki alimbisanga papa ya solo yo mpe nosalaki no eloko te seke ntango mosusu nzambe yesu alingaki asengela mpe asekwa mpe balingaki basekwa bango misato lokola yesu ayaki mpo na moto mabe me wana asekwaki te tomitunaka mpe asekwaki te mpo na nini asekwaki te mpo na nini mpo fale ye mpe asekwa me asekwaki te mpo na nini po yesu alingaka bato mabe te atikelaka bato mabe ntango me soki owumeli na mabe wana yesu alingaka yango te po ye aza moto mabe te nzambe aza moto mabe te alingi mpe bato mabe te yango azotikela biso ntango tobongwana yango azotikela yo nanga ntango tobongwana longola mabe eza kati na yo longola koyina olingi koyina moninga mpo azoloba verite olingi koyina moninga mpo moninga aza na bosolo siko biso nyonso tokomaka bato mabe mutu nyonso akomaka moto alokuta mutu nyonso akomaka moto mensonge mutu nyonso akomaka moto politike ya mabe mpo bato bayebi kovivre na politiki baza bato batanga politiki bazali omona moto alingi yo te omona mutu donc mais politique yo azovivre nango mpo na yo aolukaka asalo mabe mais eza na bato mosusu verité eza verité solo eza solo mais mokili elingi bato solo te mokili elingi bato baloba verité te mokili elingi bato mutu nyonso akomaka moto alokuta mokili elingi mutu nyonso akomaka mutu kaka ya kokosa mutu ya politike ya mabe non bible tozotanga yango biso nyonso me mutu na mutu aza na lolenga azokomprendre bible po eza na bato mosusu azotanga bible alalisi bible
makambo nyonso eza na bible fala tanga yango na ndenge boye amona comprendre mutu mosusu azotanga bible atalisi yango na se do azomona makambo nyonso ndenge mosusu akosala mpe makambo ndenge mosusu me yo mutu ozotanga bible no boye ndenge pene komama otalisi yango bien okocomprendre ke non bible elobi boye bible elobi boye me eza na mingi tozoyo bakombo ya nzambe mingi batanga bible yango boye atalisi baekriture na se po alingi verite te siko mwaya tia bible boye po soko bible eza mbeli vraiment mbeli po azobanga alobi se na bi natanga bible boye vraiment natalisa baekriture ndenge ezali ekofrape nga ekotalisa nga kaka mabe oyo naza nango donc mpo sikoyo yango bato mutu mosusu azwi atalisi bible sikoyo azwi baekriture atalisi yango na se akomotanga yango sikoyo na bandenge mosusu azokomprendre yango mpe na bandenge na ye mpo alingi verite te me ndeko na ye koteya oyo na pokwa lelo tambola na verite longola virus oyo eza kati na yo longola coronavirus parce que biso bato toza plus que coronavirus tika coronavirus tranquille yo moko oza plus que corona yo moko oza plus que virus ya makasi oyo etikali na mokilo nzambe azokoka na kozila yango décision te azoyeba te soki asala ndenge nini tokokamwaka tolali tolamuki te Sodome Gomora parce que mokili nzambe azoyeba su te soki sa aboma Sodome Gomora na soki na moto soki na nini donc si abomango siko oyo azotala obomango ya ntango ano apa bomaka mpe na mai siko azotala nano akoboma mokili ndeni donc ntango nzambe azotikela biso mwa moke tomeka kobongisa bandeko ekosala nzambe malamu makasi ekopesa nzambe pena lokumu nzambe akosepela na biso tolongolaki motema mabe zwa moningano mutu aza mutu kokosela moninga makambo te komema batémoignage ya moninga ya lokuta te ke eboye non eza malamu te longola virus wana eza kati ya motema na yo longola virus wana efanda kati na yo longola virus wana oyo etinda kosalaka mabe longola virus wana oyo ezotinda oboma oyina obanda kokosa bafaux témoignage mpo na baninga longola virus wana etinda koya kokomaka babikomela mwanza na bavideo ya baninga tango bateyo verite olobi ke non verite eswinga ifale okende na chambre lelo loba nzambe verite esalinga parce que nakutami na baprobleme oyo okomi kokoma bikomela mwanza zala peka wana wumela peka kawana na kokomaka babikomela wana parce que ezolakisa ke message ezokoma tokos message ezokoma wumela na kokoma wumela na kotamisa piboye po yango te kolembisa Mimi Selunga TV donc Mimi Selunga TV vérité rien que la vérité awe kokota te na Mimi Selunga TV vérité parce que to sosola déjà que Yesu aza vérité aza solo pe aza bomoi kangama na vérité kande na teaka tout le temps zala tambola na vérité nzamba kokangola yo meme na ba problème ndenge na ndenge meme na likambo nini nzamba kokangola yo nzamba lingi vérité nzamba lingi bato batambola na bosolo ko juger mutu ne longité tala makambo ya malamu ta mususu ba sala oke juger mutu na musika approcher mutu okoyeba ke mutu wana aza na virus ou aza na virus te po virus esotaka nango meme okangi yango konga okamwaka ke esote pwa ekepa mutu donc virus esotaka yango mokoko okanga ngo soko za na ba virus kati na yo virus ya koloba tikanga na kende kokotela batu tika yo zokanga po bamona yo oza bien virus ezate mais virus yango moko eza kati na yo yango monaka mutu mususu mema mibombi virus na kati ezolo batala okanganga makasi tiko kanganga makasi ngana na posa na sala misala nanga na posa na kende ko bebisa na posa na kende ko tsa virus na panza virus comme ça na bebisa kake yinda me yo zo sala kaka ke lokola oza na virus eza kati na yo meme obombi yango ndenge nini meme osali ndenge nini po virus wana emonana te
ekobima po mutu oyo abimisaka virus aza nzambe abimisaka lobi yo ale virus bima kende osala misala nango bima o bayebaki te kozali na virus bakomprendre azaka virus boye aza na virus bavirus donc babiso batu virus eza kati na biso meme tobombi yango ndenge nini virus ezaka virus yango elingaka kutu kaka te so oza na bavirus kati na yo virus alingaka kaka te virus alingi kaka te alingi mulunge te yango tomoni bavirus na baafrike pena na bakongo na baafrike esali badega makasi po moto akuti moto kuna awa esali badega po malili donc ezobomba makuna na afrike pena moto virus akoki te donc virus eza comme ça ya lingaka na ye esika ya moto te soko ozokoka kobomba ye yawa tenga nalingi nanga te nalingi te fo nabima bato fo bayeba tokeba bandeko totika kozala bavirus tobongola mitema tolinga nzambe tosalela nzambe na bosolo tosalela nzambe na bosolo tika koboma muninga tika kosalela mokomema batémoignage ya mabe pa muninga tika koyinisisa muninga epai ya bato soki yo se bayina yo pota mosusu bamakambo no ebima bayebeli yo bamakambo na yo oyo moko osalaka kolinga tika pe muninga tango na ye ya makambo oyo moko asalaka ebima me tika koyinisisa motu bato ezalaka nango buzoba ngana yinisisa mutu ke mama Viviane aza mutu mabe mama Vivi mutu mabe et pourtant mutu fala meka mama Viviane ayeba vraiment kaza mutu mabe ngabi Viviane Amazon faux mutu ale yo pe olobi ke aza faux mutu kimi mais tango koya ko comprendre ngande naza faux mutu olobi mama Viviane bakosela ke makambo donc itotika ba virus yango na lobi na pesi be exemple ebele mutu aza virus ya makasi oyo ezosenga a changer virus ya makasi oyo toza nango tozokosa wana eza hypocrisie tozokosela bakorona korona boye korona virus non yo moko mitala combien de virus oza nango kati na yo oyo ezosenga obimisa osokola olongola otumba obwaka okoma mwana na nzamba solo virus mutaza na mawa susu te mutaza suna mawa muninga te mutakolobela muninga makambo ndenge alingi aloba kokosa témoignage kobebisa réputation mutu ba virus yangwana mamo babomi wana nazaka toujours wana soda wana quel virus eza ekati na mitema na bango mutu aza mutu melokola nyama mutu bazomona na bato balati bateni mais baza ba grand ba virus ozoboma muninga mutu bobomi mama bato na 36 balles asali bino nini même asalaki bino likambo même asalaki soki eloko nini mutazangi ata munduki oyo ya pamba mutazangi ata fourchette mpona kose défendre bino bozana baminduki ebele bosilisi kaka stage wana vraiment bosali stage na bino so ena boboma te bouti kobima kala te na kisoda bosali yango na nzota pauvre mwasi soki atiki bana nzambe zwa contrôle ya bana wana papa zwa contrôle ya bana wana nzamba lola zwa contrôle ya libota wana koboma mutu na bino boye basilisi ye mupepe boye na 36 bale na moto azalaki ata na eloko akose défendre te nzambe fozwa charge ya bato oyo fozwa charge ya basoda oyo nzambe fozwa charge ya bacoronavirus oyo ya bavirus wana basoda wana nzambe fozwa charge na bango po eloko basali ezalaka te
Mutazo boma muninga sans pitié. Mutazo boma muninga nyama kuta yokela muninga ne nyama mawa. Me mutazo sala muninga, mutazo bwakela muninga mbasu. Ahomona muninga isika zo souffrir, muninga zo lela, azo sepela lobingam na sali musala wana. Mutazo ke kota ndako nganga. Mutazo ke kosala ba makama mabe kozwa bakisi po bomaka muninga. Virus. Tala mutu atondi na ba virus ya mabe kati ya motema mutu. Motema sanduku. Ozo solola na mutu, ozo solola na virus. Ah nzamba lola. Yokela biso mawa. En tout cas bandeko, minute nanga ekoki wana ezaki video ya ndeko na bino Mimi Selunga TV mwana batu ya Nzambe taona olo bango donc weza style ya Mimi Selunga TV aya nango na YouTube na ye tanga zolo ba mwana Nzamba ninga na kalukola mama ki close mwana batu ya Nzambe donc epesa zuwa te sepela na Nzambo abomo oza na ye kumisa Nzambe na yo eza vantar te mutu no sasaka vantar neloko aza nango oza na Nzamba bomoi sanjola ye netola ye lobaki oza na Nzamba bomoi oza pe na Nzamba kufa sala makasi ozongisa Nzamba bomoi po Nzamba kufa te Nzamba za toujours na bomoi na pesi babone nyonso bambote batu nyonso bolandi canal nanga batu nyonso bolandi vraiment moi liteya nanga ya pete oyo ya Mimi Selunga TV alobi lelo ke mutu aza virus ya monene ototika na wana mokilo ya très dangereux eza mutu donc itolinga to changer na ba makambo ebele poto longola ba virus eza kati na biso na pesi bino nyonso bambote lati mobimba bambote bandeko dona tali mama Rose Mudio bambote bele mama Rose Matewe sina lobaki kombo na bwakaki bandeko mususu deja bambote bele mama Nunu Senga bambote na yo papa Mpangi papa Ngunda bambote na bino vraiment boyamba bambote n'est-ce pas bien mama Marlène ok bambote bele mwasi moko malamu bambote na yo Natali lisusu mama Mimi Nekaka Mashara bambote na yo donc na pesi bandeko nyonso bambote oyo azwi mbote te toze bele tala kaka tamso na bosani pe nayebi ke na bwakaki deja bamisusu donc epesa zuwa te bandeko Mimi Selunga TV aza ya bino libota nanga bambote nayebi ke mama kulutu nanga mama Matinda zolandanga esika zali bambote bele na kati ya Belgique moyaya évangéliste le fou de Dieu bambote na yo esika ozali bambote bele bandeko nanga nyonso esika bokutami bayaya baleki bamama bapapa batata basi bambote na bino Natali ya nanga mifis eleto wana yaya nanga kotaki papa nanga kwa kitata nde makambu bambote bele mana Clarisse na manu na niso bambote wana nyonso kota sima papa nanga po babe mwana botamaka kota mama na kota papa tango ozopesa batata basi ozopesa pe bamama kulutu na bamama leki bambote bele po tozali touti na mabaya te na banzete te touti pena na bato famille mobimba bambote bandeko nyonso ya Facebook bandeko nyonso bolandaka Mimi Selunga TV mukolo mwana muki pona bana mike balandanga donc nakendaki Berlin nakemona mwana muki alobi na salele yesu oyo amakama minene ngapi Mimi bakomosi anga ba orthographe yesu oyo memanga ka isi kozolingo memanga donc Nzamba za malamu bandeko bambote na bino na bainyoso baza wana oyo pe bokolanda video oyo bozo komana obokomaka te me bozo tala Nzamba lola mona bino papa Eric nabaki na kobosana te na kobwaka yo papa Eric RDC TV bambote bele papa moko azangisaka video nanga te
papa moko donc ayaka kotalaka ba video na nga mama Lola Masolo bambote donc bandeko nyonso o botalaka ba video na nga vraiment na bengi bino te loko te oye otali video tie musapi eza sacrifice na pesi bino balosako bambote nzamba lola mona bino nzamba lola zala na bino mama Miriam Monga bambote PDK bambote bele mama Aisha la diva bambote na yo esiko zali nzamba lola zala na bino vraiment hein donc na pesi bandeko nyonso bambote bana palanka oye bambote na bino bana palanka ba membre na nga ya Facebook Blandi la source la guisha bambote mana rosa mana rosa mana bandeko do boza tellement ebele na pesi bino bambote na lobi nzamba lola zala na bino wana tokutani na émission musise koya boyebika lelo ba lundi donc lobi nazaki na anniversaire a mwana nzoto eza ya mwa kolemba mais tokos bo wumela nzamba za na biso en tout cas merci beaucoup ciao